Bobenge nyama nyama na kombo nango. Innocence bino mo boyebi ke tu poser question bongo innocence un niveau falite. Ya on a lobby te. Ba pesi chance a sali featuring muto ya sali na ye. Aza grand par rapport na ye. Yanga zuba fiwana. Voilà. Les vaquiers bon les vaquiers liboko na même aza vraiment aza ko vimba. Ba torturer que même Dieu parce que biso to basi magaza maman mais to zupe temps otala mo ba cicatrice nde ba chikota ki voilà et sali mo ba azumo ba trace na Njoto. Bana Kinshasa, bana Poto, et bana le monde entier, ba vacancier pe ba vacancier. Flat Hotel, Bali Center, son cadre qui toko pona kopema. Pona bino bat bolela luxe ya makasi. Bazali na mo bange na salle de fête, o ezali na 400 places. Confort et lalia wana niveau ya 2 fois te. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Mon bec ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisaro esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Ezaka ka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Po tu na Gérard Malela tambola na ken piane. Po nga pena nga tambola na kente. Nga pena so 5 tournage na bengi ken to tourner so pena na tournage na yete no ya pété. Na keluka ba tournage na nga libanda mais faut duka ne malelo tu na bien. So ki ye pa bomi moto ndo tu ninga question. Na po nga na attente. Tu sais nga passe nga bisa ken loko soli na ennemi o loko nga na côté là na rancune yo ke solo na muto ngo na longo film na fimbo mais jamais nga na côté la ken ite ken so ke soigner na ennemi na ye eza logique aza muto to yebi ndenga viva na monde rancune te mais nga loko na rancunière to ke na rancune ti na suka so looking rancune to ke no ti na suka ti ni fobo. Prenons par exemple, et là, moi, je sais que non, Ken Penalobi, Malika, mais qui a pu yamba, ne qu'on a vu son à moi, c'est glorieux. Et ça, la manière. Dona, Marambo, Lobano, et Biketi, quand on salamate, plus impossible. Namo Malika, son a tes caméras, bon, micro, batou, talanga. Alda! Paris, t'as la cadre qui toko, oh bah c'est libino, on a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo, chez Djonganganda Taba, cadre qui toko, on a qu'on liape comme là, avec un pacte toujours. Oh yo, abongi c'est libino, bah spécialité à Kitoko. Ouais bah que Kobanda mokole à mardi, jeudi, chez Djonganganda Taba, bah fongola qu'à partir à 17h tu 23h. Ah ouais spécialité. Ezalinde tabande tabae
kolientaba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Jonga nganda taba awa musala esalama kitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire bachanteur oyo babanda kobeta baconcert awa mpona kosepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozali na Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya 2 fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozali na animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya 2 fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Voilà, merci Nabi que vous avez vraiment ébélé Bolanda Biso na kati ya chaîne Bino Film na film pendant que Bolanda Biso na film bo s'abonner pe na film bo beta rappeler moi li sous côté kuna kati ya Mafumbe TV bo beti pe tour kuna bo s'abonner pe ça là vraiment kitoko makasi aujourd'hui tous a vraiment de cœur na ba famille on so baza éprouvé na ba famille nyonso o bazali na Afrique du Sud na ba famille na bango baza vraiment éprouvé ça là kitoko atamu qui était vraiment balobi Afrique mobimba ta pays moko teza ko applaudir voire même ba pays Maghreb bazo regretter bazo déplorer na ba comportement ya ba pays Afrique noire et ça là vraiment bien te bande qu'on a biso ba Zulu non na mona nga Zulu mundele te Zulu za la noir et yo pendant que on maltraité ne on a noir et ça là vraiment son Afrique et to senga kaka na ba famille baza éprouver baza là vraiment fort et puis bande qu'on a biso ba na Afrique du Sud s'il s'agit que no bo fa na parler bo bimate bo fa na rap promesate bo bimate s'il s'agit que na okendega et puis osonga na yo et ça la peka bien de façon que non to me capé à éviter mon bébé parce que biso pe ana Kinshasa to ça la représailles de peur que biso pe to agir ndenge mona bango babi mutali boma soki komo landa essayer pour comme liboma donc voilà. Je remercie infiniment toutes les personnes qui est bien branchées et je reçois pour vous aujourd'hui celle qu'on appelle Malika Mania, lobby parmi les soldats, il y a film Moutozana, et Mekampi ko beta masolo surtout sauf rien. Malika Mania, Mote, bonjour. Ouais, bonjour Dona Condé, bonjour na abonné tout ya Fimbu na Fimbu. Et puis bonjour na batutu balingara just Mania Malika autrement appelé la Wakondaise. Bo s'abonner de tout bo s'abonner vraiment na Fimbu na Fimbu, on est là. Toza tosa toujours comme ça na biso comme il fondé to lobara. Yangonde cop na biso quoi. Yangonde les sarabiso yango ça la raquette vivre les en tout cas. Merci na batutu ba soutenir nga vraiment de loin ou de près. Mon vieux Tarke Bokassa les jeunes millionnaires monter ma mère rêve Bokassa. Merci beaucoup na sœur nanga la jo Amado Pituna. Merci beaucoup quoi nazaki code koma qui merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup na batutu ba soutenir Arabiso mais avant que peut-être on a remercier moi 2-3 personnes Malika to kota directement dans sujet actualité. To monde ça la vraiment ma bezo ça la penza bien te voir même ndeko na biso musuna kisasa ba komo linga basa la revanche ya makambo zo le en Afrique du Sud babi ezako s'arrêter te ça continue les jours au jour ezako s'empirer car na habité bino bo batu oyo bo le kaka liboso ya itando ike ya batu balanda rapé bino na habité message ne ko zani par rapport ya ba violence grave zo le en Afrique du Sud. En tout cas mes condoléances d'abord na batu oyo ba perdre batu na bango kuna. En tout cas et ça la passe makasi et ça makasi parce que tobi au moins tobi to bandolanda ba makambo na ko ba sud africain ba beta ki ba congolais biso to ba africain voilà biso to ba africain mais ce que tant ba acte bongo yo salama et zo pesa bien parce que biso na Kinshasa oyo combien ba étranger combien ba ya ba s'imposer awa ba étranger combien ba ya ba s'installer awa tonga so to monde ba show price to monde biloko beleza awa eza ya ba to ba uta libanda et mais ce que ceux qui tam sous congolais pas bien appliquer na ndenge moko boye tu vois yango comment que non ba congolais baza ba bandit et tout boye na boye mais awa congolais va réagir mabe atala ka mabe pese utaka
awa congolais jamais à réagir ça ramba ba fandi ka pas ba marcher ba ke buka pes mo boy to ba ndo beta ba nigérien to ba ndo beta ba nani ba sala congolais sala vie wana te congolais réagir ça ramba be soka yokita msuna na nigérien ba beta ki muto intel o ba menacer ki ba tu vois. Et sa propreté, biso tout ba africain. Et loko o esala biso to bima libande ça ka pomboka na biso vie sociale les a bien té. Parce que le loso qui vie sociale les a bien. Muta ozo fufu ata na facilité parce que mutu tout pas il faut luka. Bien sûr, mais ça na batu muso azo luka mais azo kokaka na possibilité té ya kotangisa bana to alia. Pour nini musala ta muso sala mbonga zo eza mukie. To mo neti ba papa o ba kenda ba papa ba memela biso ba koli na banzela na ba pouster, ba porter, ba vivande nini. So to bito kende to tout na bango. C'est ça on a baki to sala interview wana to yo kapino ba papa ba bimara libanda batambola ba pousse ba memela biso ba koli yo kati bazo a combien de journée mbongo azozo wana ta mususu zo permettre eta tangisa mwana ezo permettre eta aller sa munda kunaye ezo permettre eta sombela bana na eta pantalon to lipapa yango sala ke to bima libanda poto bika bamboka libanda za mo développer na makamsu vie sociale les a bien tu vois ce que ça na ngomboka na biso ba bongi so na ba ndenge moko na ba façon moko boy to mona bana poto be ba uta poto ba s'installer pe bana banda kuna bango bana ba société mo ba fongola ke na rapporta sala 1 mois 2 mois ya zone Kinshasa parce que vie n'est stable azoza na facilité ya kozwa yango no mona makambo ne ezalate mais ceux qui sont bango ba komi ko sala boy parce que congolais za teti kino za teti déjà to yoka déjà marche oh to bimate le quand boy tel jour bango pe faut pas qu'il ne ba réagir ozo comprendre donc c'est que gouvernement faut être la makambo wana la vie sociale o to lobe ngo lelote banda to botama to kutaka mboka ezalaka na pasi batu ba se plenda ka rentrer scolaire ne so batu balelaka mbongo ezate bona ne nyonso batu balelaka mbongo ezate mboka ezalaka bien te ce que yebisanga ti to bando botaka bana de génération ba o ba o yape bando kutaka mboka eza bien te or eza na batu o ba ko diriger ba ko sa na façon mo boy pour de la stabilité ko tapina mboka na biso batu pe ba ko mawuta libana mutu baza na fuidi sida na baya fuidi sina ke pa na Kinshasa et na mutu muso ba na mboka wana o bino ken piana yo kata fuidi sida nini eza kuna ya grave rien de grave o tam supa na biso pe ape to za nango mais pour nini moyen ya ko se poser zati. Et ça, nous sommes pas comme ça, na fusi sommes beaucoup na stable vie sociale les a bien. Arubaï na pe ate kuna na lembi kuna na kepo fana Kinshasa. Na kati yote s'il te plaît. Alors concernant comme makambo yango ya Afrique du Sud. L'autre moyen na Nigeria vraiment bazo tumba ambassade ya ba Afrique du Sud ya Sud Africain ba pays mususu. Est-ce que le message na yo ekozala ke non au mona bande ko na mibali bia bima na balabala ba kende ko bebisa biloko ba Sud Africain ou bien yo ko kimia. Te ba boma moto parce que bato ba boma kuna na Afrique du Sud baza pe bato ba nyamate. Alors bango so ba linga ba s'enflammer les sous kuna erozape pas si pona bande ko na biso o baza kuna. Alors il faut que bon moment et puis président Fata lelo ko wana ata makambo na asala ngo le plus vite possible pour awa pe déjà awa pe ya biso pe batombo kati ke bango pe ba ko appliquer ba étudier ba bima ba okene na ba show price na ba ok eza biloko ya mboka na biso te bango nde ba s'installer awa tu vois mais to ko sala ngo kate parce que to perdre bato biso to bito landa bango bato belé ba to perdre bato belé na vie alors ba luka ba bongisa biso tout ba africain ko sala muninga mabe to amakila moko tongo sala muninga mabe o sala une intention ya mundele te ozo comprendre même si to ki na bamboka mindele pe quand même to à l'aise et combien de fois bino entre biso na biso ba africain alors ba luka ba boma moto wana esi la ba gérer malele bazala kuna so lo ba gérer malele ba yepe Kinshasa tam so ba yeme aye ba yebi kana cop mo bo ekoti lembongo c'est mina ça ina fa na mboka nanga c'est ça ils ont dit batu musupi bazali bande ba ba tam so ba mboka baza maltraité qui nous a maltraité na mboka mo bo mais ana posa zonga na mboka ne mais ota so na zongi courant cher mai cher garantie andako cher makambu so cher oh so transport pas si pose taxi que ne on a victoire faut battre mission mulongo alors faut to komisa nzambe on a bato komisa nzambe na o biso to zo parce que to ça même fina batunyo sauter mais to ko linga pe passer à batuté. Voilà, voilà. C'est là qui bon message ya Manya Malika, ils arrivent pour fortifier bande konabiso ya partout dans le monde et puis directement ça qu'on remercier Amutete là au Japon. Merci beaucoup mon vieux Amutete là au Japon, vous m'en remercier belé. Pourquoi pas remercier aussi Edo Shamayo, abi représentant valable au Japon. Edo Shamayo le seul et l'unique représentant à Congolais tout dans le Japon présent à la beaucoup de salagi bien. Pourquoi pas si remercier Mélanie Lumumba, motema ya papa Christophe na Luxembourg. Paul Ventoure de Bundes, Dada Maingi dit vraiment des cantos Mampou, il y a Papa Versas, le mystère number 2, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Malika, tu connais ce qu'on a cette actualité. Tout le monde est vraiment partout dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp, dans Facebook, tout le monde est vraiment, ils ont l'Obama. Innocent Baloumé, featuring na Diamond en anglais, Diamond en français, bah ça les featuring. Mais bah vie oh yeah, talami na ba jour moukié.
et l'équipe peut-être ba vie à oh fallait talamaki batu bazo comparer innocent na fali par rapport à ba vie wana na habité yo au monya ndenge parce que na habité no yo nous apika brancher na ba réseaux sociaux. Dona oui bien ba question monsieur ça ba question tout na ba touté ndeni netinga bona moni loko ko répondre est-ce que ko comparer innocent na fali nombre de vues na bien et Dona oui makambo bo sala na internet yo na comprendre binoté so bozo innocent bo comparer na fali donc cela veut dire bo bimisa ba album tout fallait ça après quartier latin tout a nombre de vies bo bimisa na ba album tout innocent ça là tout a nombre de vies. Parce que si on compare, c'est qu'il faut ça la mabongo. Bobenge loko na nyama na bobenga nyama na kombo nango. Te ba monde ke na vitesse. Te monde ke na vitesse mais ko vivre na ignorance te. Ko vivre na ignorance te. Malgré monde ke na vitesse mais ko vivre na ignorance te. Parce que comment comparer innocent na fali en tout cas na désolé. Parce que comprendre par rapport il y a nombre de vies à côté la mana ba il y a nombre de vies ba vie on a zelengo wapi. Assuré on internet. Mais oui, bah doit être là. Oh ça va mentir. Si on compare innocent, na fa. Bon tu comme mélange. Moi l'homme sous encourager à te. So etam sous pétion à fingane à makane fali na ba coin morobo. Et a non logique eza monde musical. Musicien di maramuninga ne musicien te. Malgré le petit par rapport à fali. Mais toi tu n'as pas encourager te makamususu. Ce qui a ça ba vie wana zuanga par rapport il y a artiste au basali na yi. Mais fallait que les locaux na moko et les kabavi ata sali featuring te pour tu comparer so bo lo babongo bo bimisa balbum innocent nyonso na balbum fallait bo bimisa bo comparer ngolo c'est parce que mutu basaki na featuring na posta qui n'a pas voilà mais oui parce que on a l'obité devant les amoko bo bimisa balbum fallait nyonso o asala après quartier latin bo bimisa balbum oyo innocent sali comme ça bo banda ko comparer bien bo lo bakete tala album innocent o pe le kaki njembo tel liboy to le kaka ta mususu to ko lo bani album neti nini balbum afali neti wa sala ba les passer za banini ba tokos ba droit chemin bo comparer bongo bo comparer te ke innocent sali njembo et leki ya fali na ba vie bo comparer ngote beaucoup comparer te boko bobenge nyama na kombo nango innocent za bino mo boyebi ke tu poser question bongo innocent za niveau fali te ya on a lobité ba pesi chance a sali featuring muto ya sali na ye aza grand par rapport na ye yanga zu ba fiwana. Voilà, ok, c'est bon, Malika, tu as touché sujet moko si mamususu balobi Malika nani manike de John azape moko bobundana na kata film na film et ok ba rumeur partout que non manike ba leva qui est à ce monde en entier je sais pas ils allaient information vrai ils allaient ba buzz film na film bo créer film na buzz ou bien ils en ngeni pour na pesa mo précision film bo créer buzz ndeni film na film yango mona makambo boko bando zo botie mutu te bon ndio zo ka ba extra film na film batu ba okota ba otala bozi pe ba fi. C'est quoi est-ce que beaucoup créé besoin pour les camouke ba enlever qui moto. Et ça n'est pas ça après. Manique ba enlever qui est. Ba enlever qui est liboko na même aza vraiment aza ko vimba. Ba torturer qui même Dieu parce que biso to ba si magaza maman mais to zupe tan otala mo ba cicatrice nde ba chikota qui est. Voilà et ça limo ba azumo ba trace na njoto. On est zo bangisa bino na musala ngo bo sala to zo encourager ba bino. Te au monde déjà musala to sala ka to za ba délire et puis to za ba vérité. Ba analyse to sala ka yango na peut-être etam so comment sala ba retomber nango o mona ke batindelo mutu mo ba betu pour le ba vérité pour na likambo mo boy to sala ba analyse je connais tinga boy so na sala analyse nanga na finga mutu imbécile te mais sauf que so beta musique et simba te to na droit lo ba ke o beta musique o yo kanate et simba te et logique mais na fingi yo te so o yemba ma beto lo ba ko yemba ma be changer voix to luka mutu mo bo combiner pour bo beta musique et pesa bien mais ça te que na fingi yo. Comme il y a un enlèvement boy. Est-ce que botika pika ko ça ba analyse ngo? To kotika nanga neza musana biso za cop na biso. To na droit tika te. Mais sauf que muto otangisa makila muto abomi mutu. Yebe vi na eza kama be. Yebe vi neza muto abomi na mbele akufa na mbele. Ce bo sale fort bon enlever bobo mi était quand même. Azaka en vie. Yo peut subir un jour. Parce que muto atindi yo, on enlever azape mutu. Un jour yo na pe bobé bana. Voilà. Au moins il y a mabe yangona on a linga muta utiliser ngate yona lo baranga ba utiliser ngate parce que tant yo za ko utiliser ngana c'est le cop moboué na yebi ke yo posa mutu nzambe na satan bakabwana pourquoi pas biso batamokili
ye muta sali biso nyonso ti mais sata contrat yi donc pour dire que biso na biso pe ata lelo to leto meli fo ye bakaka tuza mutu lobi pe na ko sala lelo te mo balu kelinga donc pour dire que makambo ya kapona bato mais soko tangisi makila so sali mutu mo mabe ye ba yo pour okuta na mabe wana un jour et ça logique voilà et ça logique c'est trop bien répondu alors Malika tozo kotaka na ba sujet ba lobi lelo film na film dona konde pe ndenge na yebo na sali pe mission na film bande ko na ngape kuna na kati ya chaîne nga ke mafume na lobi na zotinda bino na chaîne ke mafumbe Malika par le belango ke mafumbe bo s'abonner massivement na ke mafumbe bo s'abonner Malika le rien à dire hein, parce que to moni mo pe ba ta film na film ba komela biso ba lobi Malika ken pia na patron na bino azala ki na ba problème na ndeko na biso moi c'est Gloire Langi mais le to moni et comme na moi habitude ba commencer ba émission ba zongani normal est-ce que bino pe ba fille a film na film pe bo zongani en relation na ndeko na biso Gloire Langi to ndenge obinini et l'autre moni patron na bino ken pia na makizembe après avoir ko sala ba guerre ndenge zalaki na ndeko na bino ya mwasi Gloire Langi metolo l'autre moni mote kufi et comme normal va commencer la ba émission c'est que bino botika na bino na soni soki bo continuer na guerre on attend ndenge Dona question au seconde ya boye troublé nga nozaka na poso répéter ngo kaka et na o comprendre ngo déjà ce qu'on répond na répondre na comprendre te bande na osuna non comprendre bien te bande na dona s'il te plaît apparemment ozo banga ko répondre à la question to ndenge ni na lobi boye question na ngeza boye ken piana na Gloire Langi ba problème ezalaki ba rancune ezalaki lelo ba bongisi bino bosoma ki makambo ngo ba fia film na filmo lelo botikali na soni ndenge ken nande kone ya mosi ba komi osolola wana bakisi to lobi kando lobe na première question hein na kozongisa ka même maloba ah ubande yo changer sous hein na préfère tout na gérer malela tambola na ken piana ponga pena nga tambola na kente nga pena so 5 tournage na bengi ken to tourner so pena na tournage na yete no ya pété na keluka ba tournage na nga libanda mais faut luka ne malelo tout na bien ce qui yé pas bomi moto ndo tuninga question na ponga na attente to peut-être luka no pelo rasho dona nga ba utiliser nga te nga na côté la pequene pena na ba ranking te ba to ba yeba ngo te na côté la te ko tu na te zaki nini hein ko tu na te parce que yo tu na question bo se ko dana ba fuiti nyoso parce que yo wanga na keno côté la kite obi keno côté la kite mais na lobi na côté te nga ba yebi keno bino basi ba fia ba to na o ba yebi na ina yebi sabango boye ngai Malika na côté la keni na ranking te o moninga na zaka mutu mabete o comprendre mais atape na mutu mabete na zape na posa mukimo bimbe linganga te na posa mukimo bimbe linganga te ba o ba linganga déjà c'est bon na adopter bango déjà ba o ba linganga te na ta ko adopter bango te pour ba linganga te et la logique nga ba utiliser nga te nga ko côté la ken na ranking te parce que biso tout de vendre to yebi comportement ken nga ko côté la ken te et puis na zapi na temps ko rencontre ko relater histoire te na banda ko expliquer par rapport ba kombo tangi na relater ndenga na eto bebana na temps wana te ba o ba yebi ti na nga na eto bebana ke na côté la ken te c'est bon ba yeba ka bongo mais na temps ko relater histoire te pour na vanda boy na bando beta komba mutu moboy to zaka c'est bon na bonne relation et simba te to kabwana ken so ki ko arranger ba relation na eza ba relation na nga na ko côté la ken na ba ranki na ete mais quelque part Malika c'est que ça lui au moins que na mo mazongani ko solo mais si c'est pas si longue film na film boti si c'est pas de nga bisa ken loko soli na ennemi o loko nga na côté là on a ranking yo que solo na muto ngo na longue film na film mais jamais nga na côté la ken so que soigner na ennemi na eza logique aza muto to yebi ndenga vivre na monde a ranking te mais nga loko na rankinière to ke na ranking ti na suka so looking ranking to ke non ti na suka ti ni fobo nga na rankinière oui so to lobana te voilà mais ce qui n'est le na pisika prenons par exemple et le mot 5 nombre ken pena lobby Malika mais ken pe ko yamba ndeko na biso na moi c'est Gloire et ça la mandinga dona marambo lobano yebi ke tika lo sala mate peu impossible ngamo Malika so na tie caméra bona micro ba to ba talanga alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba mpe ezobima te yeba ke no papa ozodevelope eza prostate wana ememaka mpe faiblesse sexuelle donc mpona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza deja na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombangu na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José et puis non sala pe ba vie on a salaka donc na tante yo ke olobanga mambo na kena tinda ngana sala boy kena tinda ngana yamba mutu te ngamo konde c'est l'inspiration nga suna vana bile no yamba lo rashu no yamba lo rashu suna bino yamba maleno suna bino yamba mutu te no ta caméra boy no lo baba to talanga donc na tante kena tinda nga okende po ya bomé relation na ye a soigner relation na ye ke ko tia mutu mo micro po bino pe bo soigner et na sens ten mutu supporter charge ennemi na ye mutu supporter charge rancune na ye donc ce qui kena za rancune ya ko supporter nga pe so na rancune nga non si bonga lo banga na yesu so sengeli pozwa lipa donc o luka ki ozwango de photo ke no tina suka sata kuta contrat yesu ti lelo baloba na te bosiko ka muta mokili nzambe mutakeli biso nyonso de est logique na okende na okesa émission poani pona ba vie Malikeza na motuna nga na otuna ko silikela nga te ba bolanda biso ba ota. Et na ba question mususu obika na suna tuni malika osepela ponga silika pa pamba. Ya question mususu obika so tuni nga na osepela na nga te. Na place na télé manaka te émission eza polite pona ba fani ba otalanga. Donc vaut mieux qu'on a répondre au non loba. Mais prochainement meka yamba malelo tuna parce que nga lobaka. Nyoso yo ko ela keni na ninga mabe. Bo tuna malele bo kanga malele parce que malele za mieux placé au pesa ke ba conseil. Tango soko tambola mabe to on réfléchit. Balobani moi na muke pa beta ambuna mukolo pa kula. Voilà. Donc tout sou kaka wana. Voilà, ça va pour to kata sko sijo wana moni keno déjà kota sijo wana et ça loka bien te pour to kata sko sijo wana. Alors pendant que non binon de tibata film na film ndo sur la tena gloire langue. Le losko ken pe na basolo na ye. Est-ce que de ton côté au pesi ken pe na raison que non wana ya mamna on va solo bien au pesi yeto. Nana tan beta masolo wana te no beta tenga respecta ba fan nanga. Donc so na zenemi ne so na lobana te na lorashu ba yebisanga ke no ko tanga komba lorashu te. Donc faut respecter bango po bango de ba kotila nga ba vie. Donc no tanga komba mutu te to lobana te na bando tanga komone et puis prochainement so yambinga ko tuna nga question ya bango te. Ko tuna nga te. Tuna nga ba question ba tuna zana bango bonne relation. Tout le monde question bateau dans une bonne relation Magali Congolo la Black China tout ninga boni Magali Congolo na opesa au point de vue Magali Congolo elle va bien ça bien c'est bon quand tout ninga question bateau to lobanate jamais parce que so yambi au tout nangate ata po tout nier moi je m'en fous hein mais ngas qu'on en a tenté. Voilà, vous comprendre la réponse il y a Manya Malika et ça n'a encore motuna ga tozo tuna ga voilà tozo qui n'est plus qu'à na ba actualité on ga bola na bisoka mais Malika et ça par rapport il y a ba rapport on est aux joie sur la qui dernièrement pe na ken pe na singabi ce qui na yambi on a émission na tuna yo pour na ni mikolo oyo ozo sala pena musala makasité comme il faut. Ouais, ils ont des questions bateau na biso chaque jour. Il est posé les alaka moi des aboy. Attends na tourner na l'orage na monga fula. Fa mon na suna siège. Donc to va na yé to si siné. Linga bino to to ndenge. Eza bongo yango no moni ye omoni ye ato koti vidéo. Ah oui biso ndeni o mona na te. Donc o mona na ça dit faut bozalaka na ye ayebi ke bozabo partager ba idée ça logique. To ko fanda to partager ba idée ke to ko sala boy. Mais ça tous les jours te biso to za basi. To ko yaka te na siège to fandi boye bango baza bana mibali. Biso dona baton na to préparer tamsuna préparer moi na to na lesa na lambela moi na biloko le to na sanini so pour nous travailler ça logique il faut travailler ça cop na biso to vivre na yango donc na choix il faut travailler pour nous travailler akoyi tamsuko ko brutaliser biso te non parce que tant de to s'engager déjà to s'engager pour to travailler et surtout na film parce que belé ba ya ba kokate ba kima yango ba loba nini ko ba simisa ba miko po ba finga voilà ah il faut travailler et logique.
Voilà, et c'est logique, il faut que travailler. Voilà, je remercie encore une fois mon vieux en Japon, Paul Vatour de Bundes, un vieux trop bien, Paul Vatour de Bundes, le représentant valable, il y a des Congolais au Japon, comme on a eu, vient Edo Chamayo, na piso vraiment Mbote Belé, Edo Chamayo, représentant valable, na piso Mbote Belé, pourquoi pas remercier Mélanie Lumumba, mon thème, il y a papa Christophe na Luxembourg, Paul Vatour de Bundes, Dada Maingi, Tour d'Europe. Des Kanto Mampuya, Mister Tsu, des Kanto Mampuya, Venanga ya Pali. Voilà, tout le monde qui est. Et puis, Donna, au moins, il y a une mission. Moi, une mission, tu sais, si on a des questions posées, on a abusé. On abusé. Appelez-moi une question. On abusé. Tu n'as pas rappelé au monde, on est par rapport à tout le monde innocent, na fali, innocent, qui fali na ba vie. Donc, on a besoin abusé. On a pas fan, on a baby ko abusé. La deuxième question, on a qui pot. Donc, on a goûté le on a. Tu n'as pas répondre, tu n'as pas question, mais tout ça la mission, mais mission tout ça le lot. Ba question na tout est mabe. Malika, voilà, pendant que tu donna moninga o moninga na lobango atana lala na ndako etengama mais bandoto na ngana na ba penser na ngeza yo tengama te. Donc ça veut dire autant na lala ka atana lala na ndako za okuya bandoto na ngeza la ka correct. Ba penser na ngapeza ka on a raisonné na butu na ndako etengama yongo peka na sa lobi. Donc voilà. Obi ke bino pe quelque part beaucoup ça rappelle parce que les locaux qu'on a ninga liboso à caméra que nos questions on a posé wana ezali au CPL na ngote. Mais lobby après lobby car la même personne on a posé question na to komona yo na ye bokomi ko solo là. Alors ba fan wana ba komona OK non biso malesko ba pesa nani to. Un jour ba monika no nyomba bokomo. Na mon Dieu, on développer sous sujet. Non répondre était donné. Non répondre était. Voilà, merci beaucoup Malika. Comme il voit sur l'émission Nabiso, juste des alaïs kaka natakine te ezala keno ba question réponse des ala kaka. Juste un dernier message na batu balandi biso et puis mot de la fin na batu pe balandi biso ba lingara manya Malika lo bana bangoni. Ouais, merci beaucoup na batu balinganga. Merci beaucoup na batu ba soutenanga de loin ou de près. Vienanga Hercule Bavoine Toubabi, vienanga mo ya parler mutambo de près pour Kizaïr. Vienanga Hercule Bavoine tout merci beaucoup déjà. Na moni déjà code déjà qui pour na visa, merci beaucoup. Merci na ya Vero Bolingo Washington, ya mami Bakatwa fille à la parfait, merci beaucoup à toi aussi. Laura Choumawete, merci beaucoup pour l'assistance. Je reste malélé, l'ami de boss, c'est mon boss. Des gros coucou à toi aussi. Djoubek, Chris, quand on voit des pages, ils vont s'abonner vraiment à la carte. Bah chérie, on a sur téléphone. Merci beaucoup à toi aussi, Donna Condé. Merci beaucoup d'avoir abonné tout ya Fimbu na Fimbu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tout conseil. La diva congolaise. Bambote non place aux Ali, merci beaucoup. Vous êtes tellement ébélé, fan balinga, justement, Malika, vous êtes ébélé, Delta Mokango, de Gokuko à toi aussi, Sonia Ndinga, merci beaucoup.